mbote na biso, mbote na bino, na pesi bino mbote bele, bande konanga inyonso, ya bino ndeko molobeli na bino Google, toujours en connexion. Mbote mingi na bino nyonso, matondo mingi na bino nyonso, ba oyo nano ba s'abonner na chaîne te, fina na se wana bisika musapi na ngai ekomi s'abonner, fini wana okomone bimiseli yo lien au fini yango o s'abonner mbala moko. Eza difficulté na se ya écran wana ba komi s'abonner, fina wana oko s'abonner mbala moko. Merci na ba oyo baza ko s'abonner mikolo nyonso eza chaîne na bino. Objectif ezali 100 000 abonnés na décembre toko ka 100 000 abonnés. Na fixaki déjà ba objectif. Alors bandeko na zongi pona pesa ba révélation makasi. Ba révélation makasi sur Joseph Kanambe. Pona longola ki ekombo Kabila. Ba kiongo kumwanzao ba pesa ki ekombo Kabila esi bakufa, kombo ana pe fo elongwa. Na zongi seli ekombo na ye ya Kanambe, komanda Ipo. Na Gombe tangu ba quelques combattants ya IDPS bakendaki na ndaku ya Kabila o ezali na avenue du Fleuve kotia maboko kuna Olive Lembe alongwaki na ndaku wana na ba membre ya famille na ba camarade na ye bavandaka kuna bakendaki kovanda na ndaku musu ezaka na Gombe ya Kabila na avenue de Science, avenue de Science. Na minute oyo Olive Lembe avandaka so kuna te. Alors toyeko mona kaka lelo tozali vendredi, mercredi kako eutoleka ebele ba professeur ya Unikin, ba professeur ya IPEN, ba professeur ya IEC bayaki na ba voiture bazokota na kati ya lopango wana. Et l'un des professeurs qui est un ami à moi, un ami d'enfance, nde azobetelanga lisolo wana voilà, bango baye pona ko signer charte ya loyauté avec Raïs. Ngana bendiye matoyi na bindeko. Ozana carrière na yo molai na musala ya professeur ozosala. Atozo zwa mbongo mingi te. Mais ezali musala moko kitoko oyo mutu nyonso arevaka na vie na yaza la professeur d'université. N'assistait jamais na kati ya ba réunion wana. Plusieurs de professeurs yaba université à Congo bazokende na avenue de Science pour na signer charte ya loyauté, c'est-à-dire que totikali na bolingo ya Kabila. Mais Kabila va vous utiliser comme espion na ville à Kinshasa, demi-ap na aner et kolande la bino minutieusement boko bebi sa vie na bino pe boko bebi sa carrière na bino ya ba professeur. Wana na bendi oya ngai bato na kanisi ba désengagé na makamba Kabila. Kabila azalaki na Goma il y a 2 semaines passées azongi na Kigali. Ayaki na mbongo ebele Kabila. Mbongo ebele na Goma en dollars. Batindi mbongo mususu plus ou moins 850 000 et yaki na jet 850 000 dollars américains en dollars. Et yaki na jet spécial ekiti na aéroport militaire belge. Ekiti na aéroport militaire belge. Mbongo wane yaki na ba diplomate congolais ba utaki na Afrique du Sud. Mbongo wana yaki na ba diplomate congolais ba uti na Afrique du Sud. Alors bandeko mbongo wana bakaboli yango batebele na Belgique. Et délégation ya liboso ya bandeko ya Belgique ekendaki Kigali lundi passé. Lelo toza vendredi. Délégation ya liboso ba mama misatu na mibali sambo 7 hommes na 3 femmes bakendaki Kigali bazokota na Goma na asiboyesi bakoti na Goma. Toko identifier bandeko wana soki bazali banani nani na nani poto yebani wana poto toyebani biso batuto bundaka wana poto toyebani ke banani na banani nde bakei Kigali po bakene na Goma ko soutenir nanga mbongo yaki wana mutapesi yango ezali Joseph Kabila. Alors toko dénoncer batu wana na niveau ya ANER na ambassade na biso pe na niveau ya demi-ap na Kinshasa. Toko dénoncer batu wana toza sous na temps perdre te.
mbalo soko zali mutu ya nanga toko dénoncer yo parce que zali na groupe ya terroriste. Nanga c'est un terroriste. Et puis bateau nyonso bazo benga nanga rebelle. Aza rebelle, c'est un terroriste. Na Congo ba rebelle bazate. Il n'existe que des terroristes. Et bien si on a ça qui avant-hier na côté qui na moi li solo mukie ya defao parce que ezalaki par rapport ya li solo ya Kabila ndenge bolobaki kio Kabila kola na Tanzanie ngane munayi go contredire bino na yebisa bino ke Kabila akola na Tanzanie te. Kabila azalaki na camp de réfugiés na Uganda akola na Uganda akola na Tanzanie te. Et puis na yeki ko yebisa bino ke defao atikala kovanda na Tanzanie tabande ko ya ko beta ba concert siège ya defao ezalaki na Kenya. Tuna mutu nyonso avanda na Nairobi akoyebiso ke defao siège na ye ezalaki Kenya ezalaki Tanzanie te. Po bolobaki yo ye defao Kabila azalaki chauffeur ya defao na Tanzanie mais eza masolo lokuta defao na Kabila batikala kokutana te. Et puis na lisolo wana kaka oyo moni ya Kabila azalaka Kanambe tana obengu to Kabila Kanambe azalaka chauffeur ya defao esala Kanambe motema passe yena Olive Lembe batinda Zakaria ke noko empoisonné ye Zakaria boya akosa bango lo wake ikuna ko empoisonné mais empoisonna kate batindi Jean-Marie Samba kenda a kokate après ba ko tinda délégation ya ba mama moko boye bazalaki ba proche ya Tchala mwana bango nde ba memaka poison ti na Kenya ezaki poison retardé et ko fando na nzoto pendant 5 ans 6 ans 7 ans omoni. Alors, poison wana batielaka ye avec le temps et salaka be fêté. Erreur de fois e ko sala. Tanga zonga na Kinshasa akomi ko sambela pa ya tata moko boye. Azaba genre ya batata mbikodi. Makambo na zolo babatu bayebi. Des fois bandoko ke nokolongola babe botutu kuna pa ya tata wana. Tata wana abanda ko sali s'appelle Joseph Kabila. Aza ngunza moko ya munene ya Congo. Yende siko muta empoisonna ki pena bien des fois otina ninga abanda ko tambola bonga saka na poison na nzoto. Poison ya liboso e utaki na Kenya, poison ya mibale, poison aki na système militaire moko ya makasi akufaka te. Ozomona ezala des fois akufa na COVID-19 te. Bozwa acte de décès ya des fois botala makamba komana kati. Botala ba malade boni ba komana kati. Ba malade wana ezalaki dit empoisonnement. Botala kaka acte de décès ezapa bandeko na ye. Bozwa acte de décès à des fois au botala bokomona ba sala prescription il y a plusieurs maladies ezali causées par l'empoisonnement moto ya sala biloko wana c'est Kanambe poka na lisolo wana ba beta est-ce que bino boye ba Kanambe aso tindaka batu kuna pas des fois mais des fois tanga ki na poto wa tovana ye vie asukuli biso ba masolo afungula biso ba masolo abipe na ye Kabila bande ko tinda batu ba ya alongola kaka lisolo wana ki Kabila tikala kozala chauffeur na été mais li solo na pesa ya solo te za lokuta des fois on a Kabila batikala kokuta na te. Kabila c'est un soldat azalaka kadogo mwana muke akoli na kati ya armée bo mona kitenga bimangi na kasombalesa no webisa bino likamoko mbala boni ni likamono webisa bino botala ndenga bimaki na kasombalesa nzela ya yiki nzela ya zamba aboyi koleka na douane akima ya kokima lelo ba bien nyonso ya Kabila oyo eza na Congo ndenge en heure na demi basa ko landela yango eza ya plus ou moins 17 milliards de dollars. Ah mais ba Congolais bosala ndenge ni po bokomisa moto super riche na niveau wana po bokomisa moto tina niveau ke eloko ya kosela mbongo eza te akomi kosomba ne banyama yo mvunzo bakangaki wana tipo bakangaki wana oyebike akamata bato moko ya munene zakana matadi bato moko ya munene apesa ngo cadeau pa ya Kabila po Kabila sombelaka banyama bayaka na matadi bato wana mutapesa yango ezali mvunzo bautokanga o mikolo akomi ko sanza makambo kitoko anerbe neza ko enregistrer kaka ba makambo nyonso ya Kanambe wana o ya salaki et puis baye ko détecter corps ya Fidèle Bazamba na ya Sebe ya bisike zalaka na frigo ezana ngona Gombe wana pa ya ancien
colonel moko boye à la police yepa kima azana nanga kuna nakanisi na niveau makambo ezokende bako récupérer ba corps ya batu nyonso wana babunga na corps ya nani mutu ya tipo azalaki mobali ya rwandezo ya utu Olive Lembe Eric Lenga mutu na ye bake omona ngona frigo wana donc bino batu bobanda kolela Fidel Bazamba babwaka na mai te nzoto nezali ti lelo anere ute ko mona yango ba moni bibembe nyonso wana batia na basaki batia yango na frigo moko munene na ndako ya colonel wana ozalaka na la police bibembe bele na batu musukutu babunga nano ba identifier bango te. Donc Kabila yaki po aboma ba congolais ayiba nkita ba congolais akoma riche pe azwa Congo en otage nde bino bande ko betele maboko le train est en marche. Le train est en marche. Mais nga soki nazaki mutamba. Mutu aloba lisolo wana le train est en marche eza jibe mpiana. Il faut que tia tambi kolo sambo na boloko alapa. Jibe mutu alobaka ke rais le train est en marche. Train nini eza na marche. Train nini oyo Kabila tiaki en marche. Tozana on a problème il y a 5 chantiers de la République. Boye ba mbongo boni ba chinois ba tiaka likolo a mesa pour un projet wana Kabila na suka sala kinini bazwa mbongo a liquide ba chinois bazwa ba concession minier oyo lelo bozo beta masolo ya 145 territoires ezalinde dit il y a projet à 5 chantiers de la République fallait ba tonga 145 universités na ba territoire nyonso 145 hôpitaux 145 écoles primaires et 145 écoles humanitaires ndenge zaka na projet wana soki boye bakate allez projet wana Kabila kamati ya katifei wana bwaki ya bisi ba chinois Bovan na bino na ba concession pour ezalaki mine contre la construction ya wana projet à 145 territoires Chilombo tanga ye azui projet wana ya wana mona ki flou nango ake na Chine kokuta na Xi Jinping nebo moni batongeli bino centre culturel d'Afrique centrale eza po ba peser biso mitema po kanda o Chilombo yoka kitanga monaka projet wana ya 145 territoires que ba chinois batongaka te mais ba exploitaka bazana tank kufuruma oyo ezalaki ya baberike babane ko exploiter cuivre na cobalt ba chinois mutu bazwa yango kaka na contrat wana bazana ba site bele bazali ko exploiter mais baza ko tonga te na kanisi ninga kutana na Xi Jinping sikoyo bako mitia na misala parce que même ata batongeli biso centre wana centre culturel ya Afrique centrale yango tende tozana ngo posa ya 3000 km ya autoroute et l'ongwe pena na banana et Kinshasa ekoti Kikwiti ebimi Chikapa ebimi Mbujimai ebimi Kamina Kolwezi Kabongo ebimi Lubumbashi à partir de Lubumbashi biso moko toko tracé Manono Pweto Kivu Goma Walikale Kisangani donc rolo wana Kinshasa au démarrer car na yo OK Kisangani na mutuka au bout de 2 jours ozana Kisangani Zomon. Donc ba projet en wana oyo ba chinois balinga ko sala biso me basala eloko moko te malheureusement. Alors bandeko nyonso bazana poto bazako soutenir nanga il faut ba association nyonso ya lia bana reporter plainte ko banana Rex Kazadi oyo politicien azana ngambo kuna ya Belgique ko bana reporter bango ba plainte parce que bazana ngambo ya ba terroriste. Donc baza censé akovana na ba pays européen groupe moko ba terroriste ba ko batama. Donc toko dénoncer bango on doit les dénoncer toko déposer ba plainte na biswawa pour ba l'état ba mboko yo balandela bango bayeba relation nini batu wana bazana ngo na ba terroriste bazana est ya Congo. C'est hyper important. Il faut to zarabo moko to kangana to sunga mboka na biso Congo. Chilombo lobi akoleka na ye. Der nga kuna kozala derrière Chilombo te. Chilombo akoleka. Mais nga eloko ezobangisa ngai pouvoir eza na maboka Chilombo to yoka kyo ezongi na maboka batuti. Ah tobebi bandeko. Tozala bomoko derrière ba wazalendo. Derrière ba FARDC to sunga ba soda na biso na bandeko baza ko kufa na este wana baza ko boma bango baza ko tangisa makila pona bolamu ya mboka na biso.
tozaka na mboka moko ezali RDC mboka mosusu ezali te tata mama conscience no ezonga sambela pona ba wazalendo sambela pona ba FRDC baza ko bunda jour et nuit pona ko batela bonsomi ekolo tolembate eloko ngana kopesa bino toli yango wana ba oyo nanu ba s'abonner te bo s'abonner na se wana cliquez na cloche wana s'abonner objectif to fixer ezali 100 000 abonnés ezali chaîne oyo bano koyela bino ba makambo ya kitoko ya sukali Google parle info oyo ezali chaîne na bino ya bino nde pona kosela bino ba analyse ya kitoko ya politique kopesa bino ba sango pe non na benga ba ntsunga ezaka kawo na pesi bino mbote nzamba batela bino